Bokota to solo. Voy mettere la rama solo, voy mettere la rama solo. Voy. Voy mettere la rama solo. Voy mettere la rama solo, ma solo. Ya zana yambo. Oh, Zila. Isa nani? Zila. Boko bloqué boko lemba. Ah, Zila, na ju. Ah, narate. Buya, bukuta. Vous mettez la rama solo. Vous bloquez beaucoup lemba. Vous mettez la rama solo. Vous mettez la rama solo. Vous mettez la rama solo. Walk up in the kitchen, say hi. Shit happen, oh baby. Drunk in love, we be all night. We be all night. Comment la mama solo la zona te. Tu cosa ma solo te nana motala. Boya. Ebele mama. Maman, ma solo les disciplines. Non, c'est pas possible. Boya. Vous allez bien, hein? Bah, bisous, moi. Support, bringing on the wood, bringing on the wood. I'm slipping on it. We woke up in the kitchen, say hi, let you get this shit happen, oh baby. Alors, Benini, tu as invasion Mayaka, forêt viendra ici. Boya, quand le côté Amérique n'est plus nos apoïnda. We be all night. Yeah. It's something. Boya, cosa vino nyoso tutolo ba. Vous mettez la maman solo. Nenga kama solo. Vous mettez la maman solo. Ma solo. Mettez la maman solo. Vous mettez la maman solo. Vous avez cœur pour partager. Ça il va m'oublier. Repasser le lait, il y a beaucoup de la tissu bilambango. Tout à la Paris. Il y a dans la Django, na forêt. Assisa na bango kuna ke Paris. Go mettre la maman solo. Vous mettez la maman solo, nazo raté nini. Nga pena bête la bino ya ngai. Vous mettez la maman solo. Ka bongo. Bongo loba nini mbanga pasi. Kuba. Faut partager, share guys, please, faut partager.
bobetela masolo epele botisa ngo nyonso tu bobloke bokolemba bobetela masolo ya mapasa bon hein? naobengao nayoki naobengao bobetela masolo ozala tokata musique to solo. Ok. Nalingi naloba babunda babunda tobomba babunda nebisio bokende kuna tokokende tofilme yango nani akoganye oyo oganye topese trophée oyo oganye nga moko na osala trophée en Amérique na tindi kuna vie nango tetelake mafumbe oza wapi nazoluka o telema ezoyinda bato ya conseil bato ya conseil tala na oyebisa bato ya conseil oyebi conseil eza très important hein? Conseil eza très important mais bavi na biso ya poto awa eza différent moto moto aza na manière na ye amenelaka vi na ye na poto bomoni makambo na silikaka nga nazoseka nanga vi eleki boye na poto sikoyo bato ya conseil baye vi elengi na poto tala conseil eza très important bato ya conseil na oboya conseil na bino te. Ma chérie à moi, Sarah Kaba, love you, my Malienne, my beautiful Malienne. Moi, c'est un Malienne qui toko. Oh, ya lela nga lokola kufa na lela yo. I love you so much too. But a conseil tala, omoni poto omoni ba poto oko, eza ba place te, obimika bo pesi mtu conseil, c'est pas facile. Mais conseil est très important na ko sabino te nga conseil est vraiment très important na kola na conseil na yoki ya mapasa na yoki yaya na obengo so na sisi c'est très important bo souhaiter nga ba mes condoléances na famille na nga na tout à l'heure là na autre ba message belé que na perdre cousin na nga mwana ya papa leki na nga oto koli place moko ndaku moko le pam moko auta kotika biso. Bon, que Dieu soit loué. Na famille na nga tozolela. Conseil est très important. Nena bunga mutu. Conseil est très important. Bato conseil. Nga na koli na conseil. Ti naza awa naza na famille na nga baza awa na li, naza ba camarade baza awa, na connaissance baza awa et puis na mutu na yeba mpebele baza awa. Conseil est très important mais moko mutu mutu ya koto ya chauffa kana ba manière moko ke mutako comprendre te mitu chauffa kama makasi oyo pesa conseil boye eleki na mote omoni et puis la réalité vie ba tout ba mema awa ebi ndeni nke faut se défouler na makamna hier ça makamna mususu omoni donc conseil vous un homme qui vous un homme qui côté conseil parce que internet est glissé mutu na mutafutaka telefone na ye batu mususu baza yango ya nyongo nga naza yango ya nyongo te nafutaka nga telefone na ngai te nafutaka kaka internet na nga nafutaka courant na nga chargeur na nga moko na charge yango moni eza très important ko conseiller mais pas à chaque moment quoi na ba milliers mususu esenga conseiller te singa kato ke no ka bongo bozo ka te bitumba kitoko babunda mutatika muninga te babunda
na vandi na ngai kao major oza wapi ezoyinda na bi o nini lisusu ezoyinda yaka ba sous-marin banange baye na bi o kuna bomoni nini okuna tomoni aboya balinga akosi ke azwi bana nzoka ke na bana na park ake na bana ka na park asuki ka na park asakani na bana akosi bana bake kosakana musika na terrain football bake osakana na terrain football azwi voiture atambusi 2 secondes voiture akoluwe mutuka na luwa kozaka $16 par jour mutuka o aboya balinga kumba ki 2 jours passé o amemai bana na park akosi ke o bana na ngai no aza na droit ya kokende kozwa bana parce qu'il faut alakisa ki aza mama devant l'état pour ye aza na posture ya faiblesse nini na on répondre bato nyonso o bakomela nga bo partager o biso bo partager te lengi te so bo partager te so bo tsaba kir te kitoko te et so ça là vraiment bien te bato nyonso o bakomela nga pona boya balinga na o répondre moko tozana na boya balinga réponse yango alouaki voiture ya $16 ya par jour $16 yango na boya ki ko filmer on a un jeep na ngeza banda mutuka na ngeza banda je suis chez moi ça c'est ma maison omoni mutuka na ngeza banda na ko filmer mutuka na nga na jia mona ngeza li mobimba po eza yanga ya tous les jours mutu nyonso to omona ngala ngo tous les jours eza mutuka te na boya o filmer mutuka na te parce que eza ya ko louer mutuka eza ya ko louer donc azana ngo kaka pona jour moko akozongisa ngo yango akoya ki ba filmer yango o comprendre et puis nandenga kende na bana na parc wana c'est toujours aza lokuta toujours lokuta amemi bana na libanda na lieu public uniquement kaka po asaka na bana amema bango na madana some bango hamburger fast food aisi bana minene balie biloko ebele non bana fo balia bien na ndako olambe bana na ndako balie ndako nde obimi na bango libanda ki osaka na bango ye ko maza ndako te yango pona memai bango kuna place memai bango asali ba live na ye wana asala ki ya salite ala komi ko finga batu de n'importe quoi moi c'est à Mukongo tala moi c'est Mukongo botala Mukongo ekabwana na masoko bomoni moi si Mukongo ekabwana na masoko bomoni na lata singa ngala lata singa loketu ti lelo pena na singa loketu moi c'est lata singa loketu te aboya balinga masoko ekamama na Mukongo comprendre botika koya kofinga bana awa o bana ba gorille bana ba éléphant bana ba soki nini bana ba kizengi non eloko ngana o sepela te omoni rando eza église te mutu nyonso aza free aza libre ya osala rando mais botia bana amneka botia pona bana pembeni botia bana libanda ya makambo parce que bana baza ba innocent lobi bana na ba okola bana so bakoli lobi mususu akozala président mboka mususu akozala ministre mususu akozala soki avocat ba juge ozo comprendre bana o bakotami na bamboka oyo baza ba chose ebele ba réussir vie ya ba façon nyonso tout bana na biso awa babota makabaza ba chose ebele ko réussir vie alors botika bana na kati makambo parce que ba vidéo oyo etikalaka ba vidéo ezotikala lobi mwana moko oya amoni vidéo aomona vidéo boye tanti na finga ranga po boza ba tanti na bana omoni bo ba tanti na bana lobi alobaki o tanti na nga finga ranga mais on se retrouve na point moko ke mwana wana oyo finga ka wana yenda za mukonzi place wana masumu susu tozwa kana vi bazo botola ka bino bana masumu lekebele komo yaka bonete to mufinga bana mama biso so tutoza bana biso nyeso tutoza bana ngana za bana na mama bana comprendre na mama bana mais aucun jour na kokwa na internet na finga mwana ya muninga non wana za mama te wana pezo sangisi na kintoki na kati za motema mabe na kati yo finga bana baninga mwana kizengi bana ba gorille bana ba éléphant
bana bangando mwana na yase longi boy mwana yase longi boy tala kutu suki tala kutu ne ba quartier suki tala kutu ne ba sali mais c'est quoi ça bana bo bimisa bana na kata ba problème bo bimisa bana na kata ba problème bo tika kofinga bana ndelo ko ngana oyoka na ba tute yango wana kofinga bana biso na biso to finga maje biso na biso to finga maje mafu mais ya ofinga bana te aza mwana ngai te mais naza mama boko finga bana te bo bimisa bana kata makambo eza ba malédiction mususu tozozwa ezowuta awa ezowuta na makambo ko finga ka bana baza innocent baza ba ange et pas nzambe nde ta protéger bana boti ko finga bana ozo comprendre boke na makambo na bino moko biso moko ndenge toloba makambo na biso parce que toza ba responsable ba vie na biso toza ba maître na ba maîtresse ya vie na biso botika bana baza ba innocent botika bana po mutu moko ta ondima ba fingela ye mwana na internet ondima te pourquoi ko yana ba photo a bana na internet hein pourquoi ko yana ba kombo a bana na internet pourquoi ko yana ba image a bana na internet penye liye wana mwana biso a penye bravo penye la lobia ko tika rando te penye la kie na mona nenga ki paste na nenga be église mwana Amerika tango ya solo akenda na moka mbangu vitesse alokoti rando et pas ba pasteur dans l'église abandi na mbangu azo pesa ba mote tete toki penye la saka suka la na muke na likabola la muke na likabola yeka na basala nzambe mwana biso na Amerika vraiment félicitations maman yena ba ko bo internet c'est église yo moko futa téléphone na yo futa internet na yo misapi opete la eza ya yo kena mbongo eza la soki mbongo so mbongo te c'est bon omoni mais elo moko la condamner ndeko na biso po mwana asaleli kongo mwana basaka na neti le problème na ngango wana bana botika bana libanda na ko pesa bino message moko eza très important message à lelo donc na je baté no banda nani message eza ke bosana bino boya balinga akimarando te aya ko ya lobaki aza elombe sisi aya rando to ke na moka bongo na monaki ndeko na biso akala mingi te awa na mona ndeko na biso muninga pibie ndaku na ye aye na caméra akoti alakisi ndaku na ye mais faut komona valeur a buto tala to sola to tika ofinga baninga na soni to finga na soni te photo sola ka to finga na soni otalika boye oyebi ke mutu ana leki na yo mutu ana adresse mais yo zo finga mutu ana adresse ofinga mutu aza na adresse yo mutu aza na adresse te mais ofinga mutu aza na adresse to tika kokosa to finga batu na soni bomoni muninga mobali na ya bali ata pesela ki e bikedi ata pesela ki likedi moko to pesela ki lipela moko ils ont la valeur mais comme on est au niveau ya mutu mobali pesela bikedi akangi bisaka na ye akei pa mobali azovanda atikeli bana ndako bino bana bozalawa ngana kei epa ya papa na bino na kei kuna mais tokomona na siko fomona je ya dambo mutaobeta botala dambo mutaobeta je nini aobeta muninga bali atiki ndako po mobali pa kokai pekwe webike mibala poto basa ba shopping mibala poto baza ba gaya zero so amoni mwasa sa ngwa kwene akoya kovanda mibali mingi apoto baza bongo so amonika mwasa sa na kwene moko ako dîner ba dépense na ye ay ko vendre pas mwasi mais muninga sale loko na ye abeti machine abeti calcul no bi non mwasi a valeur akenda ke pa mobali ata na ndaku na sundoli tu na kie pa mobali na ngai akie ko vanda kuna akie pa mobali na ye akomi na ba adresse mibali mwasi aza ba adresse mibali bravo mama bravo mwasi ba adresse mibali bino bozo saka na koza na adresse na poto botia no
ba maboko pona mama na biso o aza ba adresse mibale moi sa mutu o ba bana ba tiena ndako libala ba pesela mbongo masanga ba pesela bag na liboko mobali afukama bopesa na maboko botia bakie pona ndeko na biso o aza na ba adresse mibale na poto mutana na des adresses eza facilité quand même pe bon féliciter muninga asali eloko na ye atiki koto ake koto bana na ye basali botia mitema botia bakeya mpona mama na biso wana mwasi mayele mwasi bolobi illettré mwasi bolobi zoba ayebi kotanga livre ya nini te livre ya 3e primaire te ayebi kotanga livre maternel te ayebi boye te me botala machine ya beti yenda kangi bisaka kei oyebi ke aza mayele okoni mayela mutu bamona ngo na kokoma te na koprononcer quelque chose te na kosala soni te mayela mutu eza badame obeta quel genre de dame mutu obeta nde solution yango ya bomona ke mutu ya mutu esala bien mobali pa kokai koloba na ye ke noko kuna bavanda na studio selon bino bavanda na studio oui bavanda na studio mais pourquoi atiki ndako a 2 chambres salon atiki ndako a 2 chambres salon ake ovanda na studio faut kozala na mutu fue sala mbangu bomona ke no mwasa mayele azo raisonner koma tala eloko ya boya balinga soki azwi mobala kotie na ndako azwi mobala kotie na ndako epi bakimie lisusu bakimie bamama mabe bafingaka bana bamama mabe barespectaka bana te bamama mabe tous les grands bazaka nango foka bakotisa bana bokoki kofinga ka mutu ye moko te parce que toza na badefo ya vie na nzoto ndenge nzambe acréa motu nyonso toza defo na azali defo yo akoya balinga oza mokongo na masoko esangana bo eza defo oza na misu ya bamongole kotala misu na obo oza mongole kotala misu na obo eza misu ya baretarde bato mito ezaka retarde mais yo sikoyo emonana na misu so oyebi te parce que toza ba misu ebele etalaka tozotala o motu na moto azokalifie yo na ndenge selo misu na ye ezolakisa ye yo okofandaka ka te boye okomi kofinga bato komofinga bana non bosisi na kobota te bosisi kobota te puis bana na bino bakobotaka ata soki bino pe bino bozwi baconséquence te ya ofinga bana bato mais génération na bino boyebi génération na bino quand même faut préparer génération na bino bokoki kate kovanda kofinga bana bato bofinga mokolo ye moko on s'en fout bofinga mokolo mponga mokolo soki ofingi nga na mbanga ya koya korépondre na koya kozongisa na koya awa na caméra parce que caméra internet efungwami mpona mutu te internet eza mpona mutu nyonso to aza libre mabende nazwi mbeli nake ocuba mutu to nake olukanganga to nakei komela makila mutu na internet nde mabe mais ere naye korépondre mutu na internet na droit ya korépondre mutu na internet ofingi nga I'll be back for you na koya kofinga o na tata na o na mama na o na banoko na o bakufa na cimetière na opikola bango na bimisi bango na telemisi bango na mokili na fingi bango après na zongisi bango na ke kokunda bango mais na ofinga bana te okotikala koyokaka jamais omoni ba malédiction tozo na vie bana baza ba ange bayebi eloko te botia mitema botia bacoeur bopartager message ça très important maman okoyo kofanda kotika kofinga bana baninga c'est quoi yo boti bana ba Reine Fabiola na ba Michael Jackson oboti banani oboti or diamant na cuivre tona coton oboti nini mama osumbaki bana ngona ndeni okende ko bimisa mai obimisaka miel to obimisaka mai o moi c'est pas bimisaka akenda ko poussa mwana c'est quoi ya ofinga bana c'est quoi on est fatigué de ça ya kofinga bana botika kofinga bana ponga na za awa sikona ekolobela bana botika kofinga bana boke na makambo na bino kaka ndenge ezali rando elengi encore internet ofele en tout cas américain mayele
américain. Ah, américain, la salle internet. Non, non, bah, qui va kaka internet côté à 243. Na Congo, bah, Kangango. Na bime, pourquoi il y a du internet à 243 na Congo? Pour internet, et où na Amérique, les lengi américains, la femme a yé, lengi. A celle qui sur téléphone, a celle qui sur internet. Alors, il y a des bons pommes. N'internet, bah, la qui si bah, zoba, na bah, tomaye. Bah, vie, comment on y est, bah, l'on pour foumola, mbanga, awazate. Boyoki. Eh, bon la sabi sonde eloni bozala ngo kala to eba kite ke mutu wasala mais lelo a to ko yeba ba via bato muninga ye na caméra filmer ndaku na ye bien a filmer a ke susu koto ya filmer studio na ye ça studio na ye et puis ça deux chambres salon na ye quand tu baignes na lele uti wapi quand tu baignes la ngai na leli outi wapi otetela ke mafumbe outi wapi mutema oyoki muninga filme loko na c'est bon botika kofinga ka bana c'est pas bien bana bayebi rando te bayebi te qu'est-ce signifie rando c'est quoi rando bana bawe maman c'est quoi le rando là maman qu'est-ce signifie rando bayebi te biso ba congolais tellement que tu yebi ko fabriquer ba combo to ya ba combo ba rando ba combo ba nini et soki kana Congo te elenga mo rozwa mote il faut ka osala ka congolais ozo elengi rando rando elengi mais pona koyoka elenga rando ndenge ekota bamboka etala rando ekenda Côte d'Ivoire kuna loloko tatiki te rando ekeye pa batongolais pa bamali pa basénégalais rando elengi na Amérique kuta suka siko rando ya anglais eza elengi boke na rando na anglais boyoka ba motherfucker na ba shit fucking damn bullshit balangue wana nyonso tu batema nyonso te ko bima boki rando ya anglais pe gu botika koya kofinga bana e viens na esprit de mort COVID-19 esprit de mort otete la ke mafumbe rando to loko tango to bandi mbango kaka ndenge penye nazo loko taka rando na ba pasteur au badala mbango tozokende koka bongo tokotika te tokotika te utotika azate pe muta olemba zate parce que pe tosala biso ba physique te tozaka ya kovanda opupolo mais juste quand faut la vérité ouais ko ça ba tout na mema ki bana na parc et même bana parc non maman c'est pas vrai c'est faux OK là na bana na parc parce que on a droit pour que ko zwa bana on a droit parce que on sali ya moté bazo compter lo ba mitif ayaka te alebaki nango balakisi yango juge balakisi juge babi botala mama ayaka te ayaka otala bana te alemitif ezobakisama oza obligé oza mungamba ya mundele oza mungamba kuna na Hollande il faut que dakozwa bana otambwisi bango na moi makasi bongo oke kolue mutu kosali yango video aluwa mutuka te biso luwa mituka te tosomba mutuka etelemi wana 24 si 24 eza wana mpona yo mpona dissolution de yo oyo ngala sombi mwasi nyalobela mutuka ya nyongo ke ozwa mutuka nyongo osaleli kaka soki $50 plus assurance à jour moko ezalaka baye biso babe oke topesi yo mutuka na biso mpona de 8h ou bien de 9h à 17h ou bien à 18h baolakisa o place nini soko oye so déjà basi bakangaki ozongisa clé balakisi soko oye da tokangaki biro otie clé kuna oke oluwe mutuka oyo ya kozongisa baclé mama tika moto ya zana mobali na ye na ndako bavanda kozana mobali na poto eza clé eza kadena ezolakisa kimbinga na yo mwasi akozala mokuse mais ere aza ya mobali na ye na ndako ezolakisa kikosto na ye c'est quoi ça c'est quoi botika koyaka kovanda kofinga kabana bopartage video bopartage bopartage bosa bacœur naomona bacœur te bovandi ka nye bobetelanga mpe mo masolo ndambu po tosolola fo tosolaka moto aza likambo olobi na otanga me na otanga mingi te na kotanga ndambu epuis na koko répondre
na lobby botika ko finga ka bana ça très important botika ko finga bana ba malédiction mususu tozo na vie eza pona bana bokoki jamais ko involve bana na kati ya makambo oyo botika bana bafanda calme bana na biso bayebi eloko te botika bana o comprendre yo akwa balinga luka na solution luka na solution na luka na solution ya place à kolala tala mwasi atambola na kaleso ya mai na kati ya sac atambola na kaleso ya mai na kati ya sac po place ko kausa ngo eza te yo zo saka na ulati kaleso longo lo kausi yango mutambo na kaleso na faut ça ka epa na yo faut ça ka epa na yo ata o bolo ba o il est très ata o bolo ba o il est très il est traduit kaka kaleso na ye atandi yango po eza ndaku na ye studio na ye atandi kaleso na ye kaleso na ye mobali na ye kaleso na ye mobali na ye boya ko présenter biso le kwa ngako na pibi ya papa na jupe ya photo ya papa piu na pibi ya koso na lingi po aza papa na ye papa na ye mobali na ye na pibi ya kae sans problème, sans discussion, na lingi. Na tieye, po azaya ngai. Si ko bino pe, bo kamata photo na mobile moko botie, ya bino, bo la sembani na bino. Abo ya balinga tika kwa watu batu panzi likolo, mo sa zanga adresse. Azanga place au kausa kaleson. Mo sa lata kaleson moko 2 fois, 3 fois. Tika kwa yako batu panzi likolo, awa, bo pesa muto ya kausa kaleson na ye, nandaku na ye, Valère. Azana ndaku na ye avanti na mobali na ye papa na bino mobali na ye bo pesa ye valeur na ndenge na ye po mama major avanti awa lobi botika kofinga bana wana eza message ona koyoka fingi bana na ye na koya ko répondre mutu wana po naza la bouche autorisée ya bana wana o comprendre bana balobaka te me basana bato baobundela bango botika kofinga ka bana botika ofinga bana na ope bosisi kobota te ataso kolobi bosisi obota po te bopoti bana ebele ataso kolobi bosisi ataso kolobi ke bosisi kobota bana me bana na bino baobota bakoko na bino baobota kofuta ngo alors bolingi malheur wana te parce que bana biso baza génération na biso ya lobi eto okoma bakoko bango bato baolesa biso bango bato bakolatisa biso bango bato bakosukola biso bana biso baza génération na biso ya lobi botika kofinga bana botika kofinga bana rando kena mepa mukolo c'est tout botika bana calme ba malédiction so la dabiso nzambe azotala bino bosisa makamna bino bana basali nini omona punition moko bo ezuyo nzambe punir yo sans raison okomi ko lela ozo batie pourquoi zo lela parce que ozo finga ba ange botika ko finga ba ange et puis bon respecter muto ya sana mobali na ye na ndaku na ye bon respecter ye muto ya ye na ide na ye asali cop na ye pembeni akendaka musala na ye et pas ça la cop na ye pembeni na weekend c'est complet bolingi muto aza mayele ndenge nini muto abeti bino mitos abengi na telefone abi mama na yibi naza na problème awa na sécurité na ombila bayete pesanga mukanda na yo oza zoba aleki on esprit et puis muninga bombi ta mentionné bien que na yibi bakandinga pesanga copie ya mukanda na yo pesanga copie avant bilaya et puis pesi zoba moi ça zoba basenge mukanda muninga yibi oshi mukanda pesi na téléphone osa zoba après koloba ngande mosa mayele ngande mostala mosa avandisa obese na ndako atombola te makolo amanti na mbetu atombole makolo akiti na mbetu mosa obese avandisa tubi na ndako papa moko mokolo avandisa na ndako aye kozwela ndako a crédit parce que na bana 6 ona ozwe bakutu te soki oza na bana 6 to 7 to 10 ozoposana na ba age na bakombo ya bana oposana siko tellement que oza na choix te il faut kaka papa wana ya obese wana kaka mutufa ndima yo parce que mutakozwa wa aza te mwasi bolole linete anyopi ezosiso mayele yango wana ozolela siko ozolela yolela ona nani balela ya bongo kolela ngo mpe mabe ya larme de crocodile esuki ka lebale po tomoni yango libanda te mobomi ndoki alela kaka
ndoki alelaka soki afoni place aza na position ya faiblesse aza devant défaite abandi olela mpo abungisa bino makanisi boraisonne tasoloba nini azosala nini bopartage botia bakere ndoki alelaka kaka ndoki soki bolingi bokanga ye po soki bosi akomolela ozolela nini mwasi bazolala ye likolo ya telefone iphone yango mpe ya mabe ezokatakata ezolalalala pongi iphone ya moniate basombi yango na 2 mai yo yebi iphone oyebi iphone iphone ya ba $1400 yo mobali ya kosombela iphone ya $1400 aza te iphone ya salite ozosala yango video ekati yo keba tala eloko ya salite ya solo ozoya kolobaki o mama lopangu eza poubelle lopangu ezangi clôture batie baplastique bozoclôture lopangu na plastique ndako inacheve ndako esila te ndako eza inacheve salite ya ndako lakisa mpenza libanda bima libanda lakisa building lakisa molai ya ndako lakisa monene ya ndako na yo lakisa nde ndako ezali te ozolakisa ndako te oza kaka otie kamera ezokangama mwasi bazokata ye ok misina hiyo mwasi bazokata ye likolo ya telefone mwasi bakosi bake ozwela ndako ya kredi bazweli ndako ya kredi mpo mobali akokobimisa ata $10,000 boye ta tie na mesi biso asi $10,000 nakosa bino te okosomba ndako ya kitoko ndako ya moins cher na mérite soki obi osomba utasomba ndako te wana biso soki toyebi yango mpo motu moko te aza na $500,000 na ndako ake kosomba ndako biso awa ndako ya 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain ou bien 1 demi salle de bain eza ba $450,000 ba $500,000 sikoyo okosomba yango nyonso te eloko basengaka eza kaka baosenga yo opesa babanda na $10,000 bayebi soki epesa biso $10,000 na $10,000 wana babongiseli yo ndako na kati babongiseli yo ndako bien na kati musala ya libanda yo moko fosala musala na yo kati bapelouse na yo soki ona na mbongo obengi bato baye basaleli yo musala libanda bakateli yo bapelouse sikoyo ya koko shisha bozomona ndenge aosala bavideo libanda wana parceke nafanda na poto no tofai na poto toyebi pourquoi bapelouse wana eza inacheve ezanga vitamine bapelouse ya salite kote o jaune kote o rouge kote o vert kote mosusu pelouse ezali kote mosusu pelouse eza te mwasi azosala kamera libanda mire kuna ezaka te clôture eza te bakanga yango na baplastique tala eloko azwa kokosa bato mobali akosi ye mpo na ndako azweli yo ndako ya nyongo mobali tatie kredi na ye na mesa azwi ndako ya nyongo mobali atie kredi yo ye na mbongo oyo bafutaka oyo ya bana koko shishi akundolaka bibembe alalaka bibembe na ndako na ye mwasi salite solo tala makolo kwa ngungi yo makolo mwasi mabe aza lokwa mama loso elongi amemi nchungu na wani suki to nchungu mwasi amemi masumu na ye na mutu koko shisha amemi masumu na ye na mutu ndoki koko shisha amemi masumu tala suki wana suki to kifunda alati bilamba lokwa mutu azoke kopupola masangu mwasi salite azaka koyaka kolobaka na bakamera balata bamino ya or oyebi bato balata bamino ya or biso sotu toyebi eza deux choses ya olatela mino ya or ou bien oza na mino ya kopola lino epola olati lino ya or obomba mino ya kopola epuis na likolo nango lino wana ebombaka salite eloko nyonso to ozolia ekenda ovanda kuna ekomi solo basi balata mino ya or ya solo bakoka kolongola yango te ebimisa solo ya kopola oyeka na kamera te nyenyenyenyenye kofinga bato nyenyenye me yo moko ozobimisa solo ya kopola oyo eza na kati ya lino ya or ebombaka salite nakosa bino te lino ya or ebombaka salite tala biloko bazoya kokosa bato ya
finga ka batu pa pamba surtout likamba bana likamba bana toko bomana likamba bana to bomana boko yuko ya ati bo finga bana tala koko shishi oyo aze longi loko akutaki opupola masangu na gambela yango mpe deya tolobaki déjà fako kepe na communauté na bino non okete poni te yo faut kende pa na bino po biso omoni bien ya oza congolais et puis congolais pas n'importe quel congolais ya kinoiserie nde likambo tolandaka la communauté ya bato te kutu so na ye na communauté na bino na ozoka mal à l'aise funa kende ka epa na biso na communauté na biso mpona se sentir ke nanga ndako biso to vivre à bongo mais pina boya ka epa na biso ba oluka so ba problème oloba ko so ki epa na bino te kende pa na bino tika biso kimia kende pa na bino moi si bazolienda kwa nyongo bazokata ye na nyongo baye kosomela o telefone na iPhone esalaka te sikozomona ndenge ozazoba telefone iPhone esalaka te ale oyo na larme ya crocodile parce que oyebi ke osumbi na nganda mwana mabe asumbi na nganda mwana mabe asumbi na nganda osumbi na nganda omélange monde entier okotisi basongisongi odétruire via moninga azolala pongi te souci azomona yo abimo eza mwana mwasi utasalinga boye eza ye utasalinga boye eza ye ozolala te ozoyoka pasi douleur ezoboma yo conscience na yo komo kango na kingo ozokoka opema te oye na caméra oye kolela ozolela baproblème na oza nango motema mabe na oza nango kindoki na oza nango elima ngando oyo ozali mwasi mabe mama trahison msala kofinga bana alesaka bana bien te olatisaka bana bien te bana baza na problème ya santé bana na problème ya kolata bana na problème ya kolia kotalaka yo moko ndenge okauka ndenge ata mosi mama bana 6 quand même faut ovandisi nzoto tala nzoto ozomona nzoto et puis na bina okonda te parce que naza na nzoto oyo mobali nyonso to alukaka mwasi na yaza nango okoti na kati elamba boye evandi elamba nyonso tu na kokolata baopresente boye mwasi yeyo mwasi yeyo temake kintoke eleki oza na kintoke ya makasi ekoma olia yo nzoto olesaka bana te mama shishi mobali ako mama lopango ya buzoba lopango ya banya bambwa kende kolokota banya bambwa oyo bambwa bautaka epa bavoisin epa mindele na bapese oyo bautaka na cimetière pembeni na ndako na yo bayaka kosumba wana na kati ya lopango yango bafleur ebebe echange couleur eza na banya bambwa eza na nya bapese na bipembe oyo balamuka na batombo baye kosumba wana kende kolokota banye oya koloba na biso yo naza mama lupango na mama lupango yo za mama lupango yo bi mama lupango eza na kinsansan awa tofutelaka todefaka ofuti mpe ndako yango te babengani yo mpe omoyita boya balinga ndako ya leta babotoli bana babengani ye bapesi ye studio siko studio bapesi ye aopartage na mutu yango toboya kosala bavideo kuna azoya kosala bavideo na cuisine na bato akomisi cuisine na bato poubele laisse aller ya kosalaka bavideo asengi abi na kokoyo osala video lelo epa nao ake osala video bayebisa yaka ake asengaka avant ake kosala video na kati ndako bato alakisa biso place alalaka tolingi tomona yango lelo soki aye nsima bandeko boboya aboya balinga alakisa biso place alalaka lelo nde tolingi tomona yango lelo kofingaka bana baninga mwana ya mabe azalaka te mwana koka azalaka te mwana kizengi azalaka te mwana mwindo azalaka te ya mokuse pembe azalaka te pourquoi kofinga bana bino bokaisi soko ofingi mwana ya moninga nde oganye non oganye te bobala ozwi mobali otie na ndako bovandi na mobali wana ozwi mobali otie na ndako bovandi nde olobi ke ok bovandi mobali wana abeli akufi oke kokunda ye otika na babien na ye et puis abala ona mairie abala oka kote na munoko abala ona mairie po soka akufi ozwa biloko na ye ozwa babien na ye bakonte atake madame okoki kate koyaka na bakamera okela koloba na bato ke ngai nde mosi kitoko ngai nde ben non babel basa ndako mabala babel bana ndako mabala basa kitoko bana ndako mabala so lingo mona mwasi kitoko na ndako libala mwasa kitoko libanga zaka te libanga mwasi soto aza pit aza bordel o comprendre aza oui et pas mobali nyonso tu alinga mobali nyonso tu o comprendre alors
pesa bato bavandi na mibali ndako moko valeur botika ofinga na soni botika ofinga na soni bofinga bato na soni boza na basusi na bachagrin na kati ya mitema bofinga bato na soni botika ofinga bato na soni ocomprendre oyebi ke moto wana place azali vraimen nzambe apamboli aza na bolingo na ye mobali na ye me bozoboya kondima bozopola me bondima te bozopola me bondima te non non eweposa ndenge wana te motu kaka vandi bokomisi eloko yango wana bino lesali moko ekomi kaka aoke prison azoke prison tozozela 2021 ake prison soki ake prison te ewolo mwa ewolo tozozela 2021 ake prison tozela 2021 ezaka lobilobi ati corona pasa bomi 2020 mobimba ne surtout si da tobosani vie ya 2020 sikoyo tokomotela 2021 eza telefone na nga eza internet na nga eza wifi na nga bobengo ni wifi na nga nakoloba oyo nalingi toboma oza biloko ya papa toboma eza ya ngai epui nakoloba oyo nalingi parceke eza ya ngai ok biso nyonso tu bato nga nakola na bango na Kinshasa na mona na bango te moko dabenga moko me oyo nyonso to aza na poto atukutania na poto tokutania na poto ti nga napesaka o conseil te leo nini yo osala na vie na yo na ndako na yo okoya koloba na ngai makambo etali ngai pourquoi oloba makambo etali ngai naliaki epa na yo te nalataki epa na yo te nalataka banaki epa na yo te ocomprendre nasengaka yo mpe te nalelaka mpe te ata nazangi nalela te so nalie te nazwi brillant na pakoli na mbebo na ngai engelisi mbebo na ngai comme lokwa mutu auti olia soso na ngombe me naa na nzala nalie te naolela yo te nasala vi na ngai selon ngai na nzambe etali ngai na nzambe na ngai ocomprendre alors bon respecter baso bavandisa mabala oyebi décoration ya poto nde eza elengi décoration ya poto mobali abali yo kaka boye mpe basali yo mpe badécoration mpe abie bo respecte moto aza na mobali na ndaku moto oyo atiki ndaku na ye ake kovanda na studio ya mobali na ye bo respecte botika kofinga na nsima mokongo bozokosa bozopola mpe bondima te boyebi yango bien ke aleki bino boyebi yango bien ke aleki bino na motu parceke abimisi mobali na ye apresente ye na miso ya bato ake na ye na ndaku na ye amemi mwasi na ye kende na ndako na ye atiki ndako mosusu aza na droit ya kozwa baletre partout alingi mwasi aza na des adresse akozwa baletre awa azwi baletre kuna bopola me bozondima te mpo alingi botika makambo ya kofingaka bato baleki bino bondima so bozopola mpo nzambe epapambola bino apesa bino mpe ya bino botika kofinga bato baleki bino botika kofinga bato ocomprendre aza bien aza carré aza na kwe na ye toza bien toza carré na bakwe na biso ocomprendre naza ni pour ni contre comme je suis là ni pour ni contre mais vérité eza vérité aleki bino ocomprendre aleki bino te na rouge à lèvres aleki bino te na crayon Dieu merci aboye balinga message ekomi osombi crayon chocolat na moni mikolo na crayon chocolat otiki goudron na mafuta mbila basangisa ozwi nzete oyo kodécorer lobi otiki yango Dieu merci message ekomi okoma pakola crayon chocolat sikoyo fo bakise su mwa chocolat mokie eyebimaka noir bakise su mwa chocolat mokie parce que toza nango mpe crayon vraiment chocolat eyebima donc naturel elongi no ezali changer sur mon pied message eleki basi baza wana ka uniquement ya kosombaka bakopa bakoko tant le quoi mutakala Paris alati chapeau ya mobikisi perike wana nzambe titela mobikisi perike ya mobikisi nde yango po olata mikolo azaka na perike ya mobikisi ake nango boye azongi nango boye aleki nango bake nango boye perike ekuba etelemi lokwa perike eza na kanda perike siliki eza ka boye alati perike moko mabe perike mabe me makasi kaka na ofinga bato tala makolo mwasi ameli javel ameli bapoudre ameli bakwili nyonso oyo etelisaka bato ndumba angola tala tiela angola o mwasi asaliki ndumba na angola batoboli porte nsima na porte liboso batobola aloye na kamera oyo ofinga bato
mutakala Paris mwasi moko boye avandisa opesi na ndako koko moko mkolo koko wana na site kazala ata na telefone Android koko wana fela fela ba telefone akala oyo fungwama boye ezanga caméra ezanga internet ezanga WhatsApp ezanga Facebook ezanga Twitter ezanga Instagram pokoko wana soka azaki na telefone Android alaka mona nde mwasi na ye atikala mutakala na telefone na ba caméra na ba media et puis alingaka conseiller ou bien ba boya OK ozwa poko moko ko boy fatigué moko boy uniquement kaka po apesi yo mbongo apesi yo place ovanda olandela ba bien ya ba koko na bango parce que koko wana pe ko boy fatigué na kaza pe ne lokote mais mabele kaka ya bango et puis ba parents na bango batikela bango biloko moko yango bako bénéficier nango ale yo siko yo ko diembela ka wana okomo sumbela e bana otikala mutakala na internet tale loko batobola na Angola batobola asali ki bordel na Angola yibi na ba bar nyoso tu ya nganda soki mama Monique kuna kenda kosa ki ndumba bakena bango na bandako ba beti bango ba partout ba futi azongi suna na restaurant akesu ko ba mobali mususu tala poubelle o eloko ezanga tina ka ko finga ka batu mitema mabe azwa ke loko tina ndako akela ko somba penya plastique parce que avanda na ko boy fatigué akenda ko somba penya plastique soka moni plastique alembi yango akie ko luka soki nani libanda ke luka mibali libanda mwasa ndumba chain mwasa omi ma malédiction na kata ndako place bana ba vandi akie libanda mibali musu basimbi na nzoto aye na ndako amemi bana mama mabe basi baso nyokola ka bana na kata banda bo fonda kaka musala bino ko finga ba bino mo bozani bozana nini boya ko l'acception biloko bozana ngo bwana nini vous avez le côté quand même arrêtez botika ko finga bana nazo lobela bana na opetela ko sete nazo yoka ka bana bazo finga na kotanga ka bakumba bana pourquoi kotanga bakumba bana ba internet pourquoi kotanga bakumba bana ba internet ça fait qui diable yemo pas personne za awa ozo tanga ka bakumba bana baninga ozo finga ka bakumba bana baninga mais ya yo moko diable pas otala yo azo ye pa na yo diable azoya diable azoya na kati ndako na ako détruire pe génération na yo ya bana na yo ba koko ba kokololo na yo ako détruire ngo parce que bino musala bino ka ko finga bana bana mais non c'est pas bien botika ko finga bana nazo betela ngo c'était rando na bino bo finga mikolo bo fingi ba papa ba mama botika ko finga bana o fingi mwana na yo kika ko tanga ko mwana na ye parce que nazo lobela bango bana wana bayebi ba langue na biso o bien te bazo comprendre langue na biso bien te bi ofande ka ko lakela ka bana baninga mabe ko tama ka bana baninga ko lakisa ka photo bana baninga na ba internet c'est pas bien botika ko finga bana botika ko ba photo bana na ba internet botika ngo o comprendre botika pe ko tsa baninga panzi likolo mutu na mutu aza na chance na ye aza na vie na ye ndenge nzamba trasango muninga avandisi lisolo na ye ya kitoko avandisi mobali na ye na ndako azo gagné bino bozo pola me bozo ntima te koko shishi kuzoba na yo emonana penza ko non oza zoba bolole mwasa lia nyeka lokwa aboya balinga lia nye yango aza mayele mingi te kotaleka bomona kaya aza quelque part aza à se perdre quoi aza mongol aza quelque part cerveau na ye ça peut pas lia nye ndenge moko pena koko shime koko shishi alia nye azana kaka kopesa ka ba information vraiment muninga yebiso alobi tala na yibi bakangi ngai na bosana ke ba identité la ngai na ndako pesa ngai ba information na yo avant mbila kwe pour le moment a nazaka na sécurité ozui potindi mais vous ça koloka moi ça ya nye ya wa gagner bino bonzi mate à l'équipe de l'esprit moi ça l'équipe de l'esprit na tout abimisi mobile afuka misi mobile akati alliance na musapi abimisi business alongwe na ndako na ya tiki ndako pona bana akepa mobile na ye et puis on continue vie na ye so le kabino l'équipe na mayele basi bazoba bazane lokote bavandisi mibali na ndako maka po internet mona ke bazane mibali nzoka bazo nyokwama bavandisa ba mongol na ndako bavandisi ba kobo fatigué na ndako mutaka madova na leli
bavandisi bamongole na ndako bavandisa mibali na ndako kaka kombo ke naza ya mobali nzoka popo efatigue balelaka butu azoka mawa mpo na vi na ye nzambe oyo mobali nini opesi nga nzambe oyo mobali nini aza na ye nzambe oyo kuna koyabalinga nzambe epesa nga mobali azolela nzambe epesa nga mobali me aka kopima na ndako wana ke bakati ye libanda tatami makolikolo mibali bayaka kaka babeti baleki ntango biloko balata singa luketu te oyo masoko ekangama na mokongo basi baza en forme te place autia ceinture eza te place autia pantalon eza te bayebi te place ni fo ceinture evanda mpo balata singa luketu te bana babokola na bapapa batia misapi yo boye papa koko akoki kolata mwana singa luketu wana eza biloko na biso bamama tosalaka biloko na biso bamama tosalaka olati mwana singa luketu parce que toza na expérience ya forme mwana fa kola na forme bassin ekabwani na matako ekabwani na mipende ekabwani na bagenu ekabwani na bamole ekabwani ekiti kuna na se wana ezaka biloko oyo bamama nde basala bana mwana akoli pa papa akoli na badefo ale papa ye moko aleki tatami zemi ya liboso alongola zemi ya mibale abombi famille badécouvrir bayeba ezalaki nani azobomba bayina ye balobisaki esu te ti lelo atikala bongo awulu wana mwasi aza na eloko te aotambola na bokuye na molimo ya papa na ye fo basokolaka o oyo ava papa na kufa basokolaka o ocomprendre ngabi na lobi mama sese major ngabi na lobi naza awa lelo na olobela bino arrêté botika baje ezanga ntina botika babuzoba na bino na bokosala ni ezanga ntina wana mpo awa ekoleka te eleka te eza nini yango eza nini tokokende yango kaka bongo bazoba moko bozoyoka akofinga batopresenta mpa na bato bakamera tokotala bino tozela 2021 tozela 2021 moto ake prison tozela so moto ake prison te bino nde bose retrouve na baprison bino mpe baprison ezoya baprison ezoya tala baso mibali bakimaka bango oyo mosusu wana bapesi ye telefone ekufa iphone ekufa ezolakisa te ezanga kamera iphone na moniato elakisaka te ezoloba te aye nango mpe na kamera ezolakisa te ezosala te me bakosi yo pa mobali parceke mobali abeta po tatami ofele asomela ndako ya niongo afutango cash aye kopesa yo mikanda afuti yango cash apesi yo mikanda alolobi ke wi eza ya ngai ndako ya kreti ndako ya niongo obetela yango tolo mama eza ndako na yo te mama lopango soki tobi mama lopango eza na afrique mpo na afrique tokenda tosombi cash ndako ya 100 000 okosomba yango cash 100 000 dollars okosomba ndako ya 100 000 na congo okosomba ndako ya 30 000 na congo okosomba ndako ya 40 000 na congo ndako na yo yango wana mpo wana ofuti cash otamboli na badokima na yo ndako ya poto tobetela yango tolo te ndako ya poto nano sisi nyongo nango te eza ya yo te ata mpe soki mpo sosisaki nyongo il faut ofutaka nini ofuta bataxe bobenga bataxe nini bataxe bobenga yango bempo fo bofutaka impo ofuti mpe impo te leta mpa koki lisusu mpe koya obotola mondela oya botola yango parce que oza nyongo na ye ya bempo na ndako wana ndako ya poto tobetela yango tolo te tobetela tolo bandako ya afrique oki osombi cash obeta tolo na ndako ya bato ya leta ofuta a chaque mois otindi mbongo so otindi mbongo te babengani yo obetela yango tolo no borespecte moto ya vandi epa na ye na mobali na ye borespecte ye boyoki sikoyo awa naza mwa presse na ozo bamessage te me ebele na maison po biso tozalaka na maison biso toatongo toyemi toa 10h toke 11h donc fo nakende maison toke okoluka mbongo fo nakende maison toke oluka mbongo omoni nini oyo naza na information koko nazozwa mobali ya koko shishi mobali na ye aza na mwasi toza na information mpo aza cousin parenté quelque part ape na bandeko ape na Amérique ana mwasi sikoyo yo oki kozwa mobali ya bato tellement que so tuli nazozwa bainformation malembe na oya nango tozwa bainformation toya nango
ok kozwa mobali ya bato ovandisi na ndako parce que so tuli mama bana ebele bongo na olingo aza te il faut kozwa kobo efatigué na makolo evimba makolo etonda mai na kati mobala kokotambola te mobala kokotambola te oza na ye na kati ya ndako bongo po oza na choix te kombo kaka naza ya mobali oui eza félicitation oza ya mobali mais aza kobo efatigué eza ka couverture ozosala likolo na bato bamonaki oza ya mobali oza kobo efatigué eloko moko ta malongi eza wana po kaka na bana ne ebele wana bato bamonaki bota bana 6 papa bana 6 na bapapa 6 mais aza mpe na mobali mosusu na ndako oza couverture oza à l'aise te bientôt la ate oyoka okangi bisa kokei ozala place ofanda te ok donc tozwa bainformation mosusu ezoya tokoya nango borespecte moto aleki bino borespecte moto aleki bino moto azosala makambo ya minene na poto borespecte bana baninga soki borespecte bana baninga nzambe akopambola bana bino ti baopotolaka bino bana na bapoto oyo bareseau eza ebele babokuya kozala yango borespectaka bana baninga te koya na bafoto ya bana na bainternet kotanga bakomba bana bato bana kati ya bainternet nzambe mpa opinie bino oyoki boya na makambo etali bino moko botika bana bafanda calme boyoki botika bana baninga bafanda calme boya na rando ya bino moko botika bana baza calme bana baza ba innocent naki oluka mbongo na oya naki oluka mbongo ok